Sinon, ozali na âge nini? Regardez ce qui va se passer ici. on a 31 ans. Osala nini? On a investissement financier dans Mboko na biso. Ah, ok, c'est bien. Na temps libre na yo, opasa yango kosala makambo nini? Bon, na bata libre nanga zalaka église, sport, c'est tout. Bakalite nini olingaka kokuta ntango ozoyebana na mwana mwasi? Kalite nini fo ezanga te? D'abord, faut la respect. Respect, ça c'est primordial parce que sans le respect et une bonne éducation, c'est tout. Ok, bien. Ba défaut. Soki okuti, donc, ekosimba ta mokete. Ba défaut nini longo kuta te pa mwa mwasi? Bon, de nature, na lingaraté, bon, il faut la popularisme, c'est-à-dire que tamboula, ça j'aime pas. À part ça, l'homme sur la terre? Non, ça va. Ok. Bon, to kende awa e pa na ba oyo ba pasuli ba balona bango to ba pona nini landanga awa. Yakananga boye. Kombo na yo na âge? Maëlys Lomaliza, 22 ans. Merci. O pasuli balono po nini? Bon, on a passé les ballons parce que on a une mbala mikiete, une mbala moins masse. Aza n'est pas mal, mais aza mukie ma casse. Ok. Azali ba guya basi oyo ba seplisaka yo? Non, non. Po anite? Bon. D'abord, na lingaraté, j'ai supposé les gens autres, moi, bon image, ça marche pas avec moi déjà. Bon, t'es. Non, na laxi ma peka boye, za loko. Moi, ça marche pas. Mais sinon, ça bien, ça très bien. Mais, ça vraiment, t'es. La qualité, ya basi on a lingaka. Bachar, c'est ça. Le critère, ya basi na lingaka. O eza normalement nengo lataka, o eza style na yo nengo lataka. Après, oui. Et ça marche pas. Toke boye kasi, merci. Kombo na yo na âge? Christiane Mobanza, j'ai 25 ans. Merci. Et puis, yo pasuli ballon na yo po nini? Na pasuli ballon na po na ninga mbela aja mukete. Mibali ya âge mikiete. Ok. Yo linga ba âge nini susu? Ya mikolo, mbela mikolo ba 40, 45 ans, 50. Oba koza na 30. 31 ans. 30 eza de âge moka bien. En tout cas. Na ninga mbela ba 30 ans te. Non, ça passe pas. Ok. Merci. Azali ba guya basi oba seplisaka yo? Non, non. Po anite? Bon, la nature, la linga, moi ça pembete, mwindu makasi te, mais la linga kati wana. Donc, il y a déjà l'intérêt nanga azate. Nazo kom. Azana kati te donc ça. C'est-à-dire, azala mwindu te. Azala pembe makasi te, mais azate. Na ba nini wana. Déjà pe na nga et aussi mbate parce que ça déjà moi munene nga na rêve de na fo na mona ka mwasi mwana mimi na balé na tala ndi madame ozala yete. Donc ngo bana na bango mwa mukie ale ndenge bozo kende mwati fu mwa minde. Mwa misu atikali. C'est bon. Merci. Merci. To kende boy. Kombo na yo na âge? Sierra Kapenga, 25 ans. O pasuli balono po nini? Pasoli balo na po na sepe na matoi na été. O sepeli na matoi na yete. Na ye forme mutune. Excusez-moi. La sepe na ngote façon ka ya mutu matoi. Donc tango omoni eloka liboso moni matoi nena forme ya mutu. Voilà. Oui. Ok, merci. Aza baguna yo? Jamais. Et jamais. Bah si, voilà, t'as raboué. En tout cas, si ma pantalon mouké, ma colo, non, ça marche pas. Ok, merci. Entre nous, les garçons, on s'est dit, et c'est pas piné, ça bien. Ça marche pas. Hey! D'accord. Après, matoi non de sepe, c'est ngate poto bota bana na ebiso na ebite matoi ezande. C'est ça, c'est Hey, Jesus Christ of Nazareth. Voilà, merci. Donc Nicolas Tilina ende sali azala bajar noté. Non, ma colo, en tout cas, ça marche pas. Merci. Ba piné, ça malamu te. Ba piné za malamu te. Ok. Toya boye, kombo na yo na âge? Kombo na nga Davina Kuba, j'ai 23 ans. Davina, o pasuli ballon na opa nini? Bon, premièrement, n'a pas soli ballon nanga parce que na sepeli na morphologie n'a été. Et deuxièmement, azomona naza un peu mibali bazalaka trop exigeant et tout. Nga mibali trop exigeant en tout cas.
nalingaka te. wana olinga nini lobi anga lingala comme ça nayoka yo bien. Azomona naza bajara mibali oyo baimposaka basi en fait. Nga nalingaka mibali ya bongo te. Ok, ozala ndenge wana? Te, nazala bongo te. Sa façon de parler déjà ça prouve parce que bandaki déjà boye dans tout ce qu'il alobaki wana en tout cas nanga esimba te. Nanga esimba te parce que on change répété parce que nalingaka nazala bongo. Ok, merci. Moi également, non. Pas elle. Aza yepete. Aza yete. Poni te. Te aza déjà son mona sa mwindu. Moi ngala lingara basi ya mwindu te. Ok, merci. Kombo na yo na H? Kombo langa Jenny, naza veneva. Jenny, opasuli balo na yo pona ndeko mobali po anini? Na pasoli balo parce que nalinga naza différence na mobali 7 ans. 6 ans ngane tozani kaka 2 ans mais kotali bonalinga mibala mwindu makasi lokwa ye mais age nde. Ok, ebongo pona yo azali bashwa ya basi oyo baseplisaka yo? Oui, couleur c'est bon. Ngara makasi mpembe mingi te, mwindu vete ndinga za c'est bon. Mais déjà pasola ki ballon c'est bon. Koka age kaka mutu eza na nzela likambo age. Jesus Christ of Nazareth. Ozo pona kaka pona age. Age kaka. Malgré lobi asepeli na yo. Age. Ok, merci. Tokende boye. C'est bon. Kombo na yo na age? Déborah, j'ai 26 ans. Deborah, opasuli ballon po anini? Premièrement, la passion du ballon parce que la mibala mila imbinga. La mibala bazaka trop bazaka balox, donc yaza balox te. Donc la mibala vraiment za stylé quoi. Donc yé denga zawana. C'est pel singati maza pas mal. Ok. Oui. Deborah, aza baguno? Te déjà na nzela nanga te. Na hotel misete. C'était parce que ngana bagune te pas baguna ngate. C'est ça. C'est un peu ça. Donc parce que ngana mibala mbinga milai. Donc yaza vraiment trop mkié donc simbate. Yaza munene déjà nga simbate déjà. Munene simbate. Donc on a munene taille donc il y a bibliothèque, il y a normal. Donc il y a robot tama quoi. OK. Donc yé penza ngana mibala balox. Donc ça za lox ça mbinga. Donc ça stylé, donc ça vraiment bagunanga. Donc yé penza ça bagunanga te. Vraiment te. Nazia nanga te yaza munene déjà. Wana. Merci. 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 Toleka awa. Kombo na yo na H? Merci. Opasuli ballon po anini? Parce que déjà taille, ngana tout ça presque bataille moko, ça me va pas. Nalingara un peu mon balade là, mon nénété, mon qui est pété mais normal. Voilà. Ok. Azali baguna yo? Bon, et taille ça va, mais mwindu. Kai mwindu ça marche pas. Dans notre côté à place moro qui n'a souffrir. Pour souffrir. C'est en souffrir. C'est-à-dire nazana madame nanda kumenazo talibanda. Ce qui n'est pas important. Voilà. C'est ça, nous chrétiens. Vous voyez. Ok. Problème ezate. Kombo na yo na âge? Anisette, j'ai 25 ans. Opasuli ballon po anini? Ben voilà ta veste. Ulinga mibala ba veste te. God. Aza baguna yo? Te vraiment na ça. Il aza poussé, aza munene do so banga makambo ebele. Oh mon coca. Na banga kilote otambola ngala ta ba kilote ba dimanche. C'est compliqué. Elo nini ba veste oyo se plana ngote na ngina ebelo nini sala yo se plana ngote. Donc la linga on quantité. Ça dépend aussi na je dirais vie professionnelle mbal oyo azolinga. Ngala vie professionnelle je suis banquier. On porte veste tous les lundis au vendredi. C'est mieux papa. Voilà. Je le capé banquier. Et c'est c'était un peu ça. Il était à ça déjà ça. Merci. Okay. Merci. Donc tozonga awa boye. Donc les filles ba pasoli ba ballon na bango nyo surtout. Donc na osenga merci na nenge oye na émission na biso lelo sena kozwa micro na yo les filles to ko betela ye maboko. Merci. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Mobali mosusu kota to